hai. Gente que foi sua, teve que durar na hora. Eu sei que vai correr, lá na sala mingi, na que trope, matite leki mingi, troco na sala. Rakata vamoma presle ovana na 10 heures. Osirisi na kumba tata mwana pe tata mwimo sana. Amen. Donc, Sanctuaire, l'année 2006, c'est la rencontre de différentes migrants de l'Église féministe, le représentant légal de l'Église, dans les mœurs sémantiques marocaines et toute la presse féministe. C'est donc la toute première fois dans l'histoire de la presse que le chef spirituel ait interpellé toute la presse féministe du monde entier pour venir ici à Carbone de Jérusalem s'entretenir avec lui l'année 2006. C'est donc le grand événement du moment, le grand événement de l'année. Et c'est donc termine cette année en beauté 2006. Effectivement, nous sommes le jeudi 28 décembre 2006, c'est la date choisie par le Coran où la presse féministe et le Coran se retirera. Nous sommes de suivre le reportage et donc signé Joe Makoto du Stanisme. GP. Vous avez les colonies qui sont Bangi twavuluka
tozongisi bino matondo pamba te bolingo na bino yali monene na kolinga bolingi biso bobengi biso toyaka na esika oyo ya mibale tosengi bolimbisi pamba te toyali ya kokoka te surtout ngai moto nafukamisi bino nali ya kokoka te tika ete bokolimbisa nzambe na biso ni tokoki koloba bino boyali tata biso toyali bana. Il y a Deutéronome chapitre 5. Tobanda nzela liboso kino tuku mibale na mibale. Taki bato nyonso na Israel. Pe alobaki na bango boye. Bato ya Israel. Boyoka mibeko nyonso oyo nazali kopesa bino lelo. Boyekola yango pe bosalela yango. Yawe Nzambe na biso asalaki boyokani na biso na ngomba ya Horeb. Esengo na boyo balukaka kosala malamu. Esengo na baoyo bayela eza na tango ya Noe. Biso kaka oyo tozalaki tomelaki bamai yango na bapesi biso na papa Molimo Santo alobi génération suka oyo zwana no bipumbulu wana banda na tinda bango na mokili boyo na boyo. Est-ce qu'on contrôle na mtango ya kala olongaka to eshuaki siko zali ko eshue ndenge toye na mokili tosengaka tolulaki baninga natali papa ngai penya kaka ndenge toza koloba parce que papa lobi tu crois que je suis en train de mentir? Non papa aobi osengaki pamba te bato bayaka bakufaka o balongi soki kuna likolo apesi bagrade ya bino ya mokili ezaka par exemple ozali caporal akomi général et puis osengi nzambe alobi olingi okenda continent nini ngai ndeko na bino azalaki na tembe nazotala papa ngai naza koemiremire en tout cas est ce que papa kosa ngai talobi kwa yokanisi nazokosa yo mpo na intere nini yo moko oponi continent amérique asie tout ça soko olobi afrique nzambe alobi keba kona na Afrique pasi pona likambo wana botos bana Israel baishue kona na Iraq mokili ya Abraham soko moni Saddam Hussein azali kovimba boyo pamba te koko ya Abraham c'était un Irakien lokola batosaki te biso bozali bato ya presse bolandaka information nakaisi bolandaka goute tala pasi ezali na Irak to na mokanda na bino ya mibeko ekomamaki bato basalaka mosala nga nazali kosala babengaka bango banzambe siko nga nalobi kutu nazali mwana nzambe mpo na nini bolingi koboma ngai olobaki diplome na ngai yango toke na biro alobi bobenga na sepeli banda nasalaki remise reprise na mama na ngai natikali kopesa ata moto moko etumbu te pamba te ezalaki condition alobi bato oyo bakuzwaki etumbu na mabe basalaki ngai tata ye moko moto apesaki bango etumbu parce qu'ils ont exagéré. Et alors donc biso tozali awa mpona okenda mosika te baenvoye batindami ndenge totangi na mokanda ya tata nzambe au moins 16 entités ici que Lingombe ezali oyo bazali représenté na esikoyo ezali 16 tokobanda na ba province ya musika tokosenga na délégation oyo euti na Nord Kivu oyo euti na Nord Kivu chef lieu ezali Goma pene na Rwanda kuna
esika boza koyoka oyo nyonso bauti na province ya Nord Kivu kuna na Goma pe Ruchuru batelema mpo ete topesa bango mbote. Voilà, bazali bango mibale oyo chef de division na Goma kuna ye azali na Ruchuru. Bango mibale, merci, asseyez-vous. Bazali Kivu. Tokosenga sikoyo na province du Katanga. Kuna na Lubumbashi. Batelema mpo ete topesa bango mbote. Baye bato 6 kuna na Katanga bokanisa na province ya Kasai occidental. Voilà, Ayeye Moko, chef donc délégué, ya chef de division, Azali Kuna Ayeye Moko pour représenter province ya Kasai oriental. Voilà, Azali Ayeye Moko, chef de division, ya Kasai oriental. Tomonier, merci, asseyez-vous. Ayeye ko représente. Il y a Bandundu, province ya Bandundu, batele mapoete topesa bango mbote. Voilà, bazali misatu batata mibale na mama moko azali kona na sima ya utike kwite oyo bauti na province orientale chef lieu azali Kisangani. Donc batelema poete topesa bango. D'abord avant tokostenga na province orientale bai bauti na Ituri. Oyo tambola sango soki bazali awa batelema. Voilà. Papa oti na Ituri esika toza koyoka bazali 15 personnes plus azali 16. Voilà, délégation utile na province orientale qu'on a na Kisangani, baye 16 personnes dans bayoki appel ya papa et imaginez kulunga na Kisangani kokoma awa ezali talo nini province ya Bakongo. Province ya Bakongo to sengi bino banso boti na Bakongo botele mampoete to pesa bino mbote. Voilà na Bakongo bayoki na moni na papier et ezali 34 personnes pour représenter la province de Bas-Congo. Équateur, merci Papa Pasteur. Papa a été dans la province d'Équateur, Azali chef de division, Azali militaire. Comme Sikoyo, avant ça, to moni délégation, Azali a 188 awa. 188. Bino banso bouti na province ya Kinshasa, ville province capitale, botelema mpwete papa kokomona bino apesa bino mbote. Biso banso touti na Kinshasa. Biso banso touti na Kinshasa eza la direction eza la nini vous allez confondre na chiffre oyo touti kopesa. Awa ozali na rateliki ozali wapi ezali na chiffre to unifier nyonso pona kolobete ba bouti na Kinshasa bango oyo. Merci, asseyez-vous. Tozali na province mibale oyo ezali représenté. Tokosenga na province ya Kabinda. Kabinda asengi pe baye bauti na Luanda na yo oyo bauti na Luanda botele makwete topesa bino mbote. Alors na Luanda bazali 5 personnes et puis na Kabinda Mutumoko, ce qui fait 6 personnes oyo bauti na Angola. Elema po ete toko kopesa bango mbote. Papa mona bango. Na Pointe Noire tozali na bato mibale. Bato mibale tomoni mama chef de division ya presse, mama Evelyne mususu azali awa bazalo na baye bauti na Brazzaville. Batelema po ete topesa bango mbote papa mona bango. Donc bango baye misato. Tozali na mibale mususu azali sima na pembeni na te awa oyo auti na Allemagne atelema po ete topesa mbote. Voilà, tozali na papa César yende aye ko représenter Allemagne. Merci, asseyez-vous. Tokosenga na Londres. Maman, oh, il y a représenté presse qu'on a à Londres. Maman, mettez-vous debout. Maman, aye, Nantina, il y a représenté presse na biso qu'on a à Londres.
mama fanda tolakisa tokopesa mbote après. Hollande toyepe tozali pe na mutu moko auti na Hollande papa Jean Robert telema pwete bato bamona yo papa pe amona yo. Voilà Hollande bazali mutu moko ndenge tomoni. Tozali pe na France tokosenga na directeur national papa Patrick directeur ya presse na France telema pwete ba papa mona yo. Voilà, hier à en France, a représenté Sigo Inde Azali Kotelemela, presse na République française. Merci à toi. Il y a Nkamba, Bazali Awa, au total, Bazali 20 personnes. Oh, Bazali na presse Yankamba. Merci à toi. Et Linkolobete, en attendant, Tata, Moana, Tata Moli Mosan. Merci, asseyez-vous. Tata na biso, nzambe na biso. Tozali obena liloba moko, kozongisa matondi ya mingi penza. Ndenge yo okanisaki biso, po ete obianga biso na mboka Nkamba, Jerusalem ya sika. ezali lokola ndenge osalaki na conférence internationale liloba ebimi na sanza ya octobre novembre 2-3 mois après tokomi kaka na février elekaki mbangu conférence internationale se tenir obiangi biso na octobre novembre obimisi sango yo moko omoni papa soki yo te me ekoki kosalema boye te bato balingani mokili mobimba kouta Katanga kouta Goma kouta bisika na bisika na sanza moko kaka na mikolo kaka donc emonani ke yo ndo obengaki biso solo ke komona délégation ya boye mokili mobimba représenté ezali nde biso tosali te totindamaki yango wana tolobaki ete tozalaka na liloba moko kozongisa matodi mosala esalema me lokola ndenge toyekolaki epai na yo na kati ya RDC azali informé donc bakonzi nyonso ya presse na RDC bazwaki mokanda bapesi baencouragement na bango bayebi ke yo obiengi biso po baoyo nyonso baza bajournaliste donc baconfrère na bango lisanga na biso nyonso ya bajournaliste na mboka bazali informé oyo azali ministre ya information presse oyo mpe azali porte parole ya gouvernement ye mpe azali informé apesaki biso baencouragement donc ministre information ayebi ke bajournaliste nyonso église kimbangiste babiangami na mokonzi ya Lingomba bazali na Nkamba tosukaki kaka wana te ministre de l'intérieur décentralisation et sécurité ayebi ke bajournaliste nyonso kimbangiste ya mokili mobimba bazali epai ya mokonzi ya bole na Nkamba donc papa na mwa mayele moke oyo opesi na biso ya mwana toorganize yango de façon professionnelle na mwa temps moke ya mwana tosali ndenge mpe omoni tosangani biso banso awa na bomoko ye par exemple aza directeur général ya Ratelki aba département bazali kasi biso nyonso totelemi na molongo ya bato touti Kinshasa baoyo mpe bazali ya Ratelki Matadi bango nyonso to batelemi na molongo na bato bauti na Bakongo sika bato bakozalaka makambo kwe kozanga te kasi ndenge yokolisa biso yango wana tosalaka effort tobongisa pour que oyo kasoni te amen. Voyons ensemble.
Kibangisme oye! Kibangisme oye! Kibangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Reski oye! Reski oye! Reski oye! Eulwe! Embassy! Iluya kulwe! Yalala! Bakakisangani babili komba wa. Esengote. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci mingi. Kuya na biso eza na ntina. Pambate epali ngomba ikei aone bandeli. Toye poete tozwa kokasi ya sika. Nasenga kili kambone eza na ntina pambate eza musala ya munene. Oyo tolibela kitaka Nzambe. Tolandi mate na biso. Biso tolobi ete Tata Simon Kimbangu Molimo Santo. Boye. Tolobi Papa Mfumambanza Kolo Yesu. Boye. Makambona biso tokamati yango topanzi sango. Tina Matei Papa Bobe apesi biso Matei ya Molimo. Lisala pe ya milimu. Biso batu lingomba ya nani? Ya Tata Molimo. Biso bana ya nani? Lakisete tokosala musala tokobanga te. Tokosala musala pe na bonzoto te. Na kati ya Molimo. Tango wana Molimo elataka biso tokobanga lisusu te. Tolobaka ete oyo koya esala nini? Yango nga nalobi tobengisi bino nyonso pe to répondre invitation po ete asi tondimi mili pata azokaka nsima akenda wapi pambate bakoko ntango babandaki likambo yango balobi oyo koya eya balobi bokokangama bango balobi malamu mpe tokangama bazongaki nsima te bamili pate ya liboso bango wana avant soki bazongaka nsima likambo nde emonani te lokola bandimaki badeside ntango bango badeside oyo tofetaki le 24 décembre l'État apesi mokanda lingomba ebima libanda basambela na bango solo nde yango wana me bazalaki na kati ya koyokana bapapa balobi sika wa lingomba
bato bacritiquer. Mais Simon qui va faire que l'ingomba te, pour n'aller pas au bana, va salir l'ingomba. Oh, mais ma cambo yo ya yaki na oyi tata molimo santo. Ce qui l'ingomba est sanité. Il cambo otambola, etambola te. Parce que papa Bazan a raison. Basala l'ingomba. Pour histoire. Etikala libela batu babando ko salila likambona etikali nango ezalo kola koro yeso ye to bomiye babo baloya musale kufi atika kibaye koli boye baye koli basali makasi ingomba epimi ngomba ke mokili mobimba ndenge moko na ntango ya tata molimo santo papa balobi sikawa tosala babani te na ntango bango batiki biso eye sikoyo na mapeka na biso tango ekomi mpa na biso tolobi mpe biso tokozonga nsima te yango tozosala misala ya tata molimo santo na yango papa Fumalongo alobi tempelo ya matete wana nde ebandeli et après lisala mosusu ekokota nzela efungwami papa alobi tempelo ya nkamba sala esalami alobi biso nyonso sika tokoti na Yerusalemi papa alobi centenaire esika tata Simon Kimbangu asalaki boloko na ye 30 ans ndako yango etelemi na Lubumbashi bapapa sika balobi tokolata sak tosenga bolibisi ya lisumu ya Adam et Eve tolataki saki balobi nsima nango kokotala makambo ekoya mokili eningani mpe eningani te mpona nini butu ata eyingeli ntongo ekosala nini biso toza kolanda kaka oyo bango balobaki kati na biso tozokende pombanza na 99 ntango na ye esili zalaki na bilaka toke amphithéâtre akei na 99 afongoli yango kozwa koko kinzembo aye powumbu esila pamba te ye abandaki na mabele 70 ans est-ce que biso tokokota so bombo koko kinzembo asisaki makambo nyonso 70 ans na se ya mabele soki totali kotika papa mama azalaki kotika biso ye alobi biso tokei kasi tokei mpona kobongisa makambo awa bino bokotikala kozala makasi na mabongeli botonga Yerusalemi ya sika bino nde bapanzi ya sango ya mokili mobimba totonga nini oteya byo oteya te opanza sango byo opanza te presque oye ozokolanda bato baza koloba ke bilaka na ezali koumela me
bapesi biso nzela soki kokumela biso moko soki yango ekokende noki ezali banani oyo kolala supongi tokokanga miso tokobanda ezala te papa alobaki te butu moi tozali koloba tele ezali ntango mosusu kolala pongi ekimi mpo tozotala ndenge nini toza kotambola ndenge nini tozosala misala baprogramme bapapa batikelaki biso estce toza koavance mpe toza koavance te estce tolembi mpe toza kotambola donc oyo nyonso eza na programme chance bamuta bazali awa oyo mpe tozalaka na nkamba papa samba azalaka mokolo yango papa wanzongasa azalaka bambuta mosusu mpe bazalaka ezalaki lokola maniongo regret ya papa mfuma mbanzi soki bosali na bino te etali bino kamba soki etongami te ngai lisusu te papa samba alobaka mpe alobaka te papa alobaka makambo nyonso ngai papa azalobaka biso nyonso wana toyebia ezalaki lokola alobi me c'est comme nzambe ayebaka na ye programme na ye eya kozala lisusu te me kuna bokotika tala bosamboli soki bosali te mbe toza kovivre makambo yango kaka oyo mikolo oyo tozomona ke bambula ndenge esopani awa ebela bato bakuti na nkamba kaka lobi natunaki deux jours oyo bula ekuti biso awa bandimi baza kolala wapi papa tofungolaki ndako ya nzambe tolala bongo na kati boye mpe boye te parceke lelo oyo ye na kwanga na yo yo efufu bie nini eloko kolia emuye ekozala sunaku ekozala sunaku te papa alobi totonga yerusalem biso tokotonga na biso bino bozwi maloba na biso bozwi matei na biso bozwi makambo na biso na banzembo na biso eye na bino kuna bajournaliste po papa mfuma banza alobaka yango mpe te mongongo ya tata na ngai ezali koya eza na nzela ezali banani bino te oyo bakangaka bino bie biso ntango radio ekoloba meme oza na chambre okoyoka mpe okoyoka te meme oza na zamba bisika nyonso kozala kambo wana ekotambola na kokoma na bino bato bakotanga donc ngai nalobi ifo baya tosolola moke tozwa kasi ya sika to makambo ezali koya ebele wana ekomaka devoir na bino. Alors 2001 le 12 octobre tolobi tata Simon Kibangu Molimo Santo papa mfuma mbanza kolo Yesu osalaki mosala na bino ekei tobandi tolobi sika oyo tomanda kotambola baplace oyo ke bilembo ezali awa na nkamba na lutendele me bisika mosusu na komite tokoma sala wana esalami na 63 donc na 2003 oyo esalamaka na 64
tolakisi yango na 2004 tosilisite eza ebele bon ntango papa mfumamba nazalaki bato mingi papa réhabilité tata simo kibamu babelge boye na boye papa alingaki likambo wana te mpo likambo na kambo eza na ntango nango oyoki papa baza koyela ye mingi alobi te bayebaki tina nini ezalaki bango soki baza lisusu te ntango wana biso todemare likambo todemare te todemare te tina nde yango mpo totikali awa bakoko na bakoko tikala biso te tozwi makasi ya kozwa likambo wana tomema yango mpo esalama donc ntango komema yango likambo esalami alors lokumu yango wana ya tata molimo santo mokili mobimba bakolanda mpe bakoyeba sika bakoye bato mingi balingi lisusu makambo ya pamba te naza kozwa batelefone mingi ndenge nini rateleki tanto bakangi tanto efungwami bashene mosusu tozolanda kaka mabina oyoki bakimbangiste e banokimbangiste alors biso tokosala ndenge nini soki maladi ya courant tokotya moteur courant ata ekei moteur akosala toyeba maladi wana eza kouta oyoki ntina mpenza likambo yango wana bino bozali batei aza kozwa bakude file mingi papa na nkamba ovandi boye biso esengo ezali te bashene mosusu kotala mabina eleki mingi rateleki mkatiaka makambo ya kitoko baprogramme ya kitoko banzembo ya kitoko toza kozwa ye lisusu te sika wana koti wapi biso tozali na ki toza kolanda ngambo moko nakomisi bino likambo awa tozali awa tokoyeba maladi nini mpo eglize bandimi mutu nyonso alingi asalisa biso oyo ezalaki banzela eza kokangama nzela si efungwama lobi tokotya radio na lubumbashi totya be totya te totya lubumbashi la sere ilezomona nkamba sima nkamba wapi parce que 30 ans boye te nga sikoyo nalingi nasenga bakisangani ba province mosusu tozokozwa nsima nde tokokota soki brazzaville soki angolais tokekaka libela nzela esi efungwami babeto malamu tokobanga lisusu eloko te eza lokola bakoko bandimaka te meme tokokangama tala décision ya malamu bapapa balobi ngomba ifo emonanaki sikoyo ekomi tona banani toyebi ke morso eza dure kasi tokolemba yango tolobaki ete eza ya bonzoto te kasi eza ya nini ekrijise na mateya ya kobako azwi l'exemple beli elakisi ke eza ya bonzoto te awa tozali na moto aza na salaire azali azali te soki ozwi eloko moke bakobenga yango savon po ekokani na salaire te soki moto apesi yo 5000 eza na salaire soki moto apesi yo ndenge papa bobe alobaki $10,000 eza salaire salaire
kini na mutu etundi au programme. Ya mwana tozali kokende toza ba volontaire tozosala sacrifice avant ya kokoma esika wana liboso pasi eza boye te seconde koya après amba te eloko moko toza kobatela yango oyo kola ezali ngomba ya tata molimo santo balobi oyo eza lingomba ekolakisa ndakisa na mokili mobimba ntango bazwi baponi yo place tokozala sur ke tokoyokisa nzambe na biso soni te eza boye te po confiance eza eloko mosusu ntango bati confiance ebete bazali kotalela yo oza liboso ya bato sika ya mosala to wapi aza kotalela yo po mokili eza